Frères et sœurs, biso église Lilomana Nzambe, tuna souci mingi pona makambo ezoleka na kati na mokili na kati na mboka na biso. Surtout na partie est, baninga na biso bazo nyokwama so tali na banzela déplacement bazo mema mikumba so tali ba militaire na biso no voyant militaire ba FARDC pasi kaka pona kotala makambo nyonso wana yangwana bandeko bandimi na bandeko nyonso ya motema mawa sangani na basali nyonso pona kotala ke faut soutenir ba voyant militaire na biso pe tozo senga epai ba autorité gouvernementale MONUSCO l'organisation nyonso. N'est-il pas possible que paix revenir na RDC et Bundi Sami bamvula na bamvula et kata na kate surtout na bande kona biso ya est oyo nyonso bazomona pasi eza ba semblable batu kaka ya modèle moko maboko makolo miso na ndenge nini ezala kati na mokito bando zala toujours ko vivre ba atrocité ya kokata bakingo kotobola butu ko papa ba machete ezopesa mawa mingi bandeko pe o basala kama kamwana toza bandeko na bino batu lukola bino yo zana posa ya ko vivre moninga no pe azana posa ko vivre. Est-ce que c'est possibilité ce qui pona koela ba minere bozwa ka ba minere botika population ata banyoka mananzala na bango? Et ce sont les côté na mboka pona ozo minere population ekopekisa te so ba côté na bino batu bayebi yango bino batu sala yango timola mema mais population tika na ata na mwa passe ata na manzala mais minduki elela te ko papa bambeli elongwa ki ennemi yango nini to kamata na baninga yo pe mwana mboka ndekono ya mboka moko ozo papa ye sans pitié mawate baninga na bino babundisa bino te bafinga bino te. Ils n'ont rien fait. Bato bazumona pasi wana bavandela bango baolia fufu na matembele balia gape ka banyama mikona mukolo te balia kana pasi so talibe bango bazana nzoto pe ya malonga te bazape minene kula bato bavandela ba capital te bazape na ba dollar ebele na bandako te mais bazo mériter sor wana pona nini bandeko na biso bazana est basali nini bakende pe kubundisa baninga pete kola na biloko ya mokili biso nyonso tika kayango nyonso tika la kana bo bazobunda nango bokotika yango yo pe kubunda koteli baninga yo pe ta mususu liwa zolanda yo à quoi bon makambo wana bao nyonso ba commanditaire bozape batu lukola baninga o bazoboma mawana ba commanditaire ceux qui ba homme politique ceux qui ba opposant frère bande kona biso boko yoka la baninga na bino mawate terrain pays ya monene ngo na RDC to sana ngo boko vanda bovandi na bino ne bovandi na keti congolais alinga kovanda na kimia moi komela mai ne moi komela moi bière na ye moi kolia moi fufu na ye pona congolais et suffire et kokaka nango s'il vous plaît Naba commanditaire, je vous demande, na bolingo na Nzambe. C'est vrai que bolinga koyoka kombo Nzambe te parce que bino bozo viser objectif mosusu me monde tokotika. Na boyo bazo commander bakotika. Na bo bazo kenda manduki na bambeli bokotika yo pe viendra un jour retomber s'il vous plaît. Komona ndenge bazo ko imposer atrocité na baninga basali eloko te bavanda ngo balali pongi bosuto kaka bakoteli bino minduke bandolela bandako tumba mi frères et sœurs bandeko basi bandeko mibali baninga na bino bato nazolo en tant que mosali na Nzambe mon message ya koteya wana ça vaut quand même la peine côté la bino tana mitema esika nyonso zali commanditaire mutindi mukonzi o atindaka. C'est vrai qu'on a mapingana yo otindi basala baninga mabe basali yo nini bafingi yo te batumboli yo te bazangi yo pe respecter bavandi na bango na basi na bana
osutu kaka mboka yindi okolinga pena mboka na yo kuna sika ovanda obota mesali mandenge wana papa maman s'il vous plaît pardon onyokolaka peuple evandi nango pamba te batumbolaka te bakende kokotela moninga te mais bazo subir des années et des années banduku yetu bote tunaomba Mungu atusaidie tunaomba ukwini imani ukwini mapendo Mungu anapendaka sana mtu yote hapa ukwini mapendo tunaomba s'il vous plaît pardonnez-nous pardonnez peuple congolais le commanditaire de toutes ces hostilités. Mais qu'avez-vous à gagner si tout un peuple est en train de tomber tous les jours? Qu'est-ce que vous allez mériter? Qu'est-ce que vous allez gagner dans tout cela? Les gens meurent tous les jours, ça vous fait plaisir. Ça ne vaut pas la peine. Please, please, have mercy on us because we are suffering many every day. In our world, we have, you are a human being, you are killing people. It's not good. Our brothers, please have mercy on us. Bandeko na biso ya bandimi même ata mundimite wazana mote mama wapona baninga sotali batende ba otambula ko se déplacer na makolo ba pakeli kolona mitu est-ce que biloko na ba mema eko servir na bango na ndenge nyonso batumbi na bandako bilamba nyonso zotika ba mema mwa ba bilamba de chikete ba valise batamite mama wa na bandimi aliloba ba repesa place ba bando ya kotika ata moi quelque chose na yo ozui ata moi likuta na yo ata moi 1000 francs ata moi 2000 ata moi 10000 ata moi 100000 boya to réunir yango to tindela baninga na biso ba souffrir na est bazomo na boale toto lakisi bolingo wana to sangisa bandimi ndenge bo mesane to mesane ko sala pona ko compatir na malheur ya bandeko na biso. Donc moi ko sangisa na lingomba banda na 5 juin 2022 ti na 12 juin 2022 tous en moi quelque chose ya ko sunga baninga na biso na bavanya mapinga na biso bazo bundela biso butu moy bazo kolala pongite bazo zoksama bazo tungisama to kala baninga na biso mawa kivota to salisa bakonzi bazobunda to sambela pona bango bazo mayele zaka kotinda pona bango ba continuer pona bitumba eya makashi teme nzamba pesa bango mayele na boy ba commanditaire na bango bakuta na basolola babongisa à l'amiable ndenge balobaka les linges sales se lavent en famille. Autour d'une même table. Si c'est possible, makamunyo swana kimia ekota na mboka na Congo. Et pourquoi pas même en Afrique mobimba. Et pourquoi pas même dans le monde entier koyokaka kuna ba bomi, kuna ba sasi, kuna ba salibo eza mawa pesa passe. Donc voilà mon message. On a koikozanango na pasi nyos na mawa nyos marqué baninga na biso bazangeli mawa bazape batu o bozokotla bazape batu lukola bino bokoyokela mabota nyos mawa te bino bona besoin bo vivre bango pe baninga na bino bana besoin ba vivre muto ana jour nzamba sala ke pa longo na mukilo ase mais yo oyo kanda okoteli mutu so atana biloko na kimia so kuti biloko ke balam zwa mbongo zwa e baza pe na es baza pe na mbongo na bandako teke ba millions ba dollars ba tonne nango rien bandako kaya bongo bokoti botumi bandako bamusu baziki na ndako bamusu ko papa na machette mais bande ko na biso passe pardon église lo bananzambe na basali nyoso zo kamawa
que makambo nyonso na eko changer te un jour bolingo na bolingo et rien na biso na Afrique mobimba mandeko na biso Afrique banotika la kaka ndenge na passe kuna bakoti basasi kuna bakoti batumbi kuna bazokisi bapapi batna machette c'est pas ça malamu kutu te modèle ya vie ya ndenge wana est-ce que population habitant ya mokilo bavandi na mokilo bakoko sala kimia kaka bango moko bavandi ya mokilité tozo la ange likolo bakita baya kopesa bamemela biso kimia toza bata mokilito bota ndenge moko tokola ndenge moko toliaka ndenge moko mais pona tozo wana biso na biso pona biloko toyebela kutu na mutuna makolo te eibomisaka ekabulaka enyokolaka ba recherche otokotikaka na boyo ba commanditaire ata botondi mbongo etondi na poche na ndako me kotika ngo tiki pe bakundi baninga bandeko na biso ya mboka RDC bakonzi nyonso na bao baza ba opposant pardon et c'est ngonini boko banumona peuple o boko ya tant boko ba remplacer na place yo pe okomi ko mona peuple na yo zo diriger ba nyokola ye bazo bomaye population na yo mawate po makamnyo se sal makaka bato bazokota na kubundisa po régime o ezalate régime o ekwe ya régime ekwe bo sala tout autour d'une même table bo mokisaka na ndenge ya kimia ba population ba kuboya makambo na bino bo bongisaka te ba kondimaka yango s'il vous plaît pardon bandeko na biso basembi makambo mukumbo bolimbisa population évacuer na occupation nango librement. Merci beaucoup.